Bonjour, bonsoir, balandi émission mal à l'aise. Balobi na masolo ya net, otiki la Congo Millennium. Soki bino boza makambo, biso na Congo Millennium toza solution. Kaka ndenge ezalaka na émission lelo nazanga mokote, naza pe na be invité na nga awa, na profiter na pesa bango bonjour, bonjour papa okoko se présente. Oui, bonjour, moi c'est Valdi Tambo de Congo Vérité TV officiel, pas boss le silencieux. Bonjour pena ben internaute nyos bata partout dans le monde, surtout ba fan na ngai, ko bana na tanga kombote mais na succès na père na ngai Ricky. Papa Ricky di Benz balobi motema maman Joli di Benz maman Nguli moi sazanga mbanda biso to salaka musala. Bonjour papa. Bonjour Nathan mal à l'aise au mona l'artiste bodian international batnos batala nga baibisa Congo France miracle donc wana ndi makambo na bo sente boss na nga Joli di pumba mota makambo tete mayele mabenga kama ro ye mundelende na robo sana tepe mami milinze mamotema tous pepela mbeto malolo lorista Congolia balobi mikolo tozaka kana tufoda bwaka batu na ngai zate bandelika dejo bandi ko bwaka bwaka batu na yo mama milinze mba motema tous pepela mbeto lo babi mama milinze wana bena mama na biso mama ya Nicole Nzimba na profiter pe ambote pa ya Belange Mujinga Muscador wana makopi Paola Chengel motema Floris Aombo na kati ya Londres wana bango pe makambo Paola Chengel fozwa obwaka ka mo mère makambo Paola Chengel mama Paola Chengel babi wana pena babi wana mutamuna lelo to ezana sujet moko o lelo batu bazolobela o tuzomona na ba net sujet ya José de London na moi c'est Charlie Malula misuba lobi José de Londres a bakebala moi si misuba lobi Charlie Malula botelier passeport abotele mukanda ya monde lelo ndenge pena to partager si je on a bino na bano na papa pour na yoko lobani. Oui, merci pour na si gens pena si je ezolobeza émouvant lelo pena actualité za siriango monde lelo o batebele ba confondre internet na télévision sur la télévision ba traiter ba information ba zulongo ba tama mbele internet ba ko traiter ba ko chambala mo bongo za na ngonde mambe kindi la rata ba américain za na ka boy donc yo za ngo za lo mo be plateforme mo ya communauté donc ba problème za na communauté na biso to ko traiter ngo na canal internet en tout cas lelo vraiment il ko ngo éclabousser vraiment communauté congolaise mobimba par rapport au Ninique, les lots surtout salimo analyse mo rétrospective tout le monde a que bandi qu'on a observé belé au bassin à théâtre le artiste canaloba en général bah comment on a ba chance ermo betom sous souffrir pour na Kinshasa awa basio batala rapso na poto tom sa moniga apelo wana nzana na jote na balara na atika na bengsa mutu boya pembe na ngame suka kama be pour ça car les lots de Londres té ndeko na biso pe la duchesse akwela ki makambango ba tomona ki bakenda ocha moi sine valve na mutema donc a souffrir vraiment pour na mutema pour na mabolingo tongo ekima ki na maboko tomona ba papi kader donc makambango comme un peu de balbana français vernaculaire c'est comme un rythme moko ya ba artiste bazo sala na bango propre pour na biso donde ba benga ingratitude quoi to ebité babara muyaka mo afingisa ba kanyoso bakolo bateke ba petit peu bazarata musuma be yango mambozo koma bongo mais est-ce que ba artiste nso bazo kende fosuka kaka boy babe basi na bango pe comme si bazo kanga bango bazo lingate bazana ba relation musuna bandeko na bango yango ezo mema bango pe bongo mais balobi na français balobaka na te la bible to français balobaka lo mo boy la main qui donne c'est la main qui domine bongo yo muto abengisi yo muto abimisi makambu na ye a redominer au kakati na pouye ba dominer bango te mais ba dominer kaka mobali fo lukana sier na mama mobali fo lukana motoki na obunda toki na bango yango tsala mamba ke poto na nga bon saka langage ko to lobi ko ta bata théâtre olobi bata théâtre ba mo ke po mon kuta ba chance ya bata théâtre te ba mon kuta ba chance eza milliers ya mutunyo te ouais quoi bon ça to beka bata théâtre wala quoi o konye bata théâtre olobi bata théâtre obaki bata te obi bata théâtre o konye ba kuta ba chance te na yidi ba to yaki diba yon to yaki diba maloba no ndoloba bon to ke nega so lobi ke elo ni zo sala bongo kasi en général photo ye bango ke emsu bokasa bata théâtre to ba musicien o bazo ba mama na poto ba mama na poto te eza rythme o ekomana na poto moi c'est pas cause emsu zaza azana façon ya ko bengisa mobile atani nako bengisa ndeko na obengise mbongo koza tem sala mbongo ni mwazo ka somba lupango nga sa elo mobwe atali façon ya ko sala akobenga même sous de Londres akobenga même sous papi kader akobenga proposer pe ya ba proposer ka idée ngai na bengso na poto tala boy tenga za facito bengso esengi ndengeni moi je donne pas bien sous papi kader to sa ndeni o nga za msuna $9,000 nanga
otunde une agence wana za 9000 $. Moi si bien 9000 $. Et ça la kanango. Ce que biso moi na critère que ba bengisaka bango na poto baboyaka bango. Tanga komi pa na azana pa na tia ozwa mukanda. Boso azuni mukanda apesa mbongo na ana facilitateur boya. Le est-ce que ba kena ndinga bolingo te. Akena compte que abimiso na compte bolingo. Yo ta ozwa mukanda na. Akena ngulu na ye. Ben lokwa ngulu na ye. Ce que biso moi na critère on monta baboya na refe bimina internet. Ba mnoko musomo na latelo ma veste abetelo lo mwa ya malobela ngo peke. O Bichesse, aboyaka mwasi batia mutema plastique. Boyo sur l'accepter Bichesse mwasi batia mutema plastique au monde ezate. Au monde. Ba preuve ezate mais tout le monde lobela onka biso moko. Au monde. Donc linga so tozana na plateau en tout cas faut ka maloba na makete no ba mbangu faut ka maloba na bi mutema plastique te andi na zana bi valve. Donc faut que luka valve so elaxinini sko maloba na nga ezanini. Omoni lelo oyo ya alobi bien que bato muso bacha balarbe na beza baka obsto yebité oko pa ya tom so entretien te pardon tika national répondre ngana kina betio karamuna eza ba entretien tom so bazaki na 4 mais yeba congolais abimisi 9000 $. Mutoka jouer dans sida forme because what ba discorrect abisi 9000 $ la ya komi na mikili moi ba so ce côté ba tergiversement akanga munoko abeteli so 9000 $ te ya. Ah mais mato pesa na micro ata la pesa londe mutabengi selie ata nde mutabengi sine razaki so ko komé pas mutu no mutabengi so sala ni fozela no temps bo préparer li bala ezaka bongo mundele za bongo de ce de comprendre comme moi cop mobo to ba bongo e cop mais sikoyo nde to so kana ba internet de mission bazolo ba ke José de Londres a uto bala bonda bala te on a vu na ngatongo ya José Sida Bilamba mas chapeau de chapeau on a vu na ngatongo ve so ra yenga za la tina flat pas avant na ba uto bala na mimi kabea te lukuta wa lukuta wa eza masolo bat ba mema ba maso internet ba mali solo mona o misia bo asali bo bat ba bi José de Londres tongo biso te bi vetia ba lemba ba ni biso ta théâtre on comprend muso ya beta li solo muso ya 2 minutes ya bi 2 minutes bien pourquoi ka bata théâtre ezokomela ka bata théâtre pourquoi te po bata théâtre bato mo tsa ba ka ba ba kinda poto bato bato bando mona bata théâtre ko bato mo pasi ba kinda poto monde ti poto ya kolukani est-ce que le ref fongo mela ba mo montement moi et so ba kene poto de Londres ko kene poto bato mo mona coupe mo bato bando mona pasi fongo mela pourquoi bando mona ba musicien ba kinda poto med for ba musicien ba kinda poto mais ba musicien ba sala ma bebele o mazako tangela musicien ni o abota na mwasi mona poto baza pété o mona msusu so baza na nimite baza au moins monsieur moi qui n'a pas poto botan jeune fille moi poto moi monsieur moi qui n'a jeune fille na poto parce que ta théâtre comme bima po ani bata théâtre mo bat mo pas si lokelo mo be zaki musala mo bo ando so ngolo l'importance monter lokolo les oiseaux comme moi valeur batata ba mo ke poto so ra boyi moi sine effet fe beta maga ya yo ko lo bani pression bon au moni normalement na beti lisona bimu ya kamo afingsa ba ya kanyoso et comme il fait moi comme il ne balba na le poto vernaculaire dans propre pour n'absorber congolais habit de confiance. Au moni normalement mon autre le belo moi bi ba 5 simbongo so yake 9000 $. Je de Londres soit tamula ina kishasa abo ibe luka poto na banzela nyoso wa pekende ko raton pe pandi ko na so Diego musique et simba raté yebi non José de Londres mambo simba gite bo ipampa ti ego zo moi tanding de ko na biso na edaki akoma mikili yo o banyoso ba yebi c'est universel que Charlie Malula mdo bing c'est quoi na poto yo lilo yo contredire en moment que wana pour créer débat te font la ma pata donc ma toza que le hôtel mais les anines au moni comportement et habit de confiance ndenge mobutu kala pesa sope aval pas ba congolais que yiba muke bomba ndambo mboko ko entreprise te lilo bando benga zaïra lilo zaïra comme synonyme à muyibi partout dans le monde, ce qui est zaïrois, réputation na biso kende wapi. Bato baza na Kinshasa a. Lelo bolingo za na frontière te. Bolingo na frontière te. Mutakoza na Kinshasa na bolingo tamso na moi sine musara tamso na États-Unis d'Amérique. Et non normal. Moi ça ko aider mobile na bolingo. Et ça m'a bêté. Mais ndé na biso la mec qui donne c'est la mec qui domine. Tant okei kuna. Faut subir maramno le rôle lien qui gigolo. Pour falloir que bango c'est moi mobile outi awa comme kuna bakumko maltraité datement pendant notre solo mobo na bi ndenge basa poto bazara ba kanda basa poto ne ba pika moi sa poto kutu na alongwe poto ekin akutu na moi simu so pikenda piketo moi ki on a o to article to salama o ba bien moi si bon parce que moi c'est OK poto o ko mala poto na tamala lo komi poto o salie beti o zapi na poto mais au fond doit boto lo mukanda to ebindi apoto za rabon na poto moi ça za valeur pour les camois mobile mais tout le monde peut pas Charlie Malula a boteli je de Londres mukanda ba kende ba banani Kader mutabeng c'est moi si mutabeng sa Kader est un joueur
Solo amna ibike moi sinde mtabengisa kade. Tanga komi nde kuna. Ah mobali, faluka sa foyer na sa ni ovanda na pala joueur te. Ozui moi si na yo, osali makamno mais le koma ke kade mtabengisa ke moi si. Mutasala ke boy. Mais mutaye mamunyo zaka papi kade ye mona muto o babengisa ke. Mais biso ebimani papi kade mtabengisa ke moi si. Muto bo asaki muto boy. Totika biloba loba d'internet. On comprend. Papa yolobini papa mona biba totika biloba loba na internet. Musubi eza biloba loba te pa ma musuto loba awa. Yango zo sala ke bandeko na musu bazo peta musu idéologie. Et ya pe musu portable ba conseil musu pesa. Teli bien yo ozo zapena contre José de Londres. Contre José de Londres te. Toye a olobi mi bali mingi mi ba artiste bazo kende kuna so bazo chance basi ba bengisi bango bolingo ngozo kufa na nzela. On comprend. Yango sikonga na ko telemela ba acte wana. Est-ce que ça me loko obete na maboko? Abus de confiance, ingratitude, mouto a aidé autant que na poso comme des poteaux. Il y a petit to la bi que je donne la vie na tonga tangilemba. Moi qui a fait na tonga te, pour je donne fotanga penjili. On va pas dire on a so que papa tu vas faire le banjili ba yebiso pe. Doit faire na tonga te o yebene kana parcours à vie les arali baku. On va pas dire on a côté faut rectifier mouna. Donc ça vie ça na normal mutako beng ça mais faut que ingratitude ça bien te. Bande on a biso na basi omoni basakuna. Bana bande yende aza bande on a poto. Bande on a basi tant mususu. Bato ngopi baza ba pena bande ko on pona bengisa bande ko on to bengisa ka mibali. Yoka normalement ba petite on a ba petite sœur na biso ba grande sœur na biso ba maman leki na biso na ba tante na biso na ba cousine na biso na ba ça pena bande ko na bon ana Kinshasa. Mais tant que na famille n'est pas tinzé le roté mandimi a bengisa na poto. Hein ta sacrifice un poto de paradis. Faut mettre c'était un poto de paradis. Mais pour aucun des poteaux et un procédé ouais dans ma difficulté mais le poto qui facile aucun dans le roi Brazzaville, tout le roi Lufu. Mais plutôt sur ça na Kinshasa te pour ne pas passer dans ça na moi. Oh bah maman, pour passer dans un ce que ça nine. Tant que tu vas à Kinshasa pour mon île to beta masola poto mingi boye, poto ebi poto te bisonyo sonyo za. Moi ba na poto ba bi réalité poto. Oh bah maman, ko auto kanisara, so ba ki toke poto et ça rien to ke kutana na ngote. Et au moins ba maman na mo ce que zo simbate. So amana esi mate affiche de Londres. Comment na ngoyo loba olobike to loba ndisolino sobeti ba dichesse ba ansuluzolo bane basa nyonso ba bengisa bango ba boya o ba bengisa mo batia mbono ba boya ata mutu moto mo batikolo refoulé ata mutu moto de mona ebima wa kangi ata mutu moto mona ba botole passeport c'est masuno sebeta maiza lokuta na ebite infraction ni ezana l'état ya poto soko bokabwa na mwasi mwasa ke fundo bazo botolo mukanda pesa na pesa micro balobi mwasi kuna ndi na poto mwasi nde mwasa ko loboka ko compliqué te boye na bolelia na mbongo ba ezalaka mwasa ko ki a compliqué na ndenge pe ba botolo ni moni lelo oyo batebe ba beta li solo ke o ba botoli nani mami nani comment moi ça on Charlie Maloula a botoli nani mukanda. Mais c'est du coq à l'âne. Normalement, on a beaucoup de civilisés, on a beaucoup pena. On a la pièce d'identité na yo. On a beaucoup nanga, ba okanganga. Il y a trafic d'hommes. Vous comprenez? Vous comprenez maman. Donc au ko sala ngote. Siko yo bananga ke bamba ke funda kuna ke po ba boyani na bolingo. Ko ngam na salaki cop na ngai, ngam na pesa ki mbongo na ngai. Mbo kanga yote. Donc yo zo aider procédure au ko tsaba ngulu na poto. Mamu nyongo muno loba. Mais tout le monde a un musicien sont compliqué au vie. Ba o compliqué au vie tout le monde a un musicien. Ya ba musicien muso ebele bana kinya ba. Basi bazo wa mikanda bazonga na. Yakaboye. O monde ko wana lobi ma mususu. Bona Kinshasa ba zo mukanda. O comprend akena pona ebiso ko tomso muna ebité na poto wana soza na doki na yo. So par exemple moi ça kena ngoto ebungi. On a l'état ba ebio. So que tu as print digital que samba ko na mukanda nzo mwana te. Baba cho musapino e robimana. Robimana ba bi validi tamboye on a papier pamba on comprend et papier robimana bon ne bande ko so bakina ba mikanda ba ninga ba nga doublette eza kandeni mutalobi kuna dikay kuna kana bungisa kidoki mambo lo baloko uzara kuna yo sala ngo ngana njilwa ngana njilwa on comprend et on a di doublette ba benga on dit makambo ya ansiluzolo to mama ansiluzolo j'en sais pas trop na bi penate. Voilà, en tout cas, pour comprendre, c'est l'ambiance donc mambo ansiluzolo pe. Moi ba artiste wa kenda poto. Kopa moi c'est ça qui ata bon, to kenda tamne mo konda ke ata ngam na bengisa ki ya ki kopa ba benga kimning. So na moni simba te. Ah pe to mona ngona bolungeza na muta moni simba ki te aseni. Aboyi na dans son nzela bo ke binu bale tambola ngo bien te. Wa lukinze na lukinze. Pourquoi ba artiste so ba utika kinda comme na poto. Ka bango ka esa maka pa na bango poko.
tant bolingo bandaka eza bolingo solo te azata musuna mutu na yemoka chouchou merengue na o alingaka mingi na mutema alaki pe munye na kebwe na kebeta musi babenga mafia na kebete prise mobe suka na oboya yoya na mutu basali coopération na mwasi avzo bakaka po bonzo lisumu na miso nzambe on ko skroke muninga eza lisumu po sacrifice ndala ena batu musu bana ngana mona vena so René Makondele on a zo saluer vena so njili René Makondele oh wapi abengisa mwasi na arrête kajinga na poto ezaki bolingo mettons arrête kajinga kikuna akomi ko sala ba comportement boye na boye ebelo nyiske oh ngana mona mampuka numéro 27 bon baba na tsona pango sima na sima ba de mato fay mobimba o ngana oyebiso c'est phénomène ngo basi ba bengisa mibali esila nango po bongo so bazo bengisa bango bazozo ka ba phénomène basi bengisa mibali te na mibali so ba bengisi bango na basi mibali so ba bengisi basi batu leka na télévision mona ke azaka ba ni ba lenga poto ba congolais azaka pas comme on a poto c'est Rwanda a chance mobali a bengsi les 3 personnes na famille moi na grand frère naie cadette na bonga famille na moi na naie on comprend naie moi na 3 personnes mais ce qu'on a frère René Makondele na famille na bongo venanga de mato ki na poto simbate a bengsi za mutu moti na ba masa kuna loka ba Makondele nani ba Olivier Makondele makamba ya Mike la dichesse yepe kaka e kinaka monte presque ka ba comédien ngo monte ke yaka ba comédien tanga ba musicien nyonso tia ba comédien tia art nyonso kotia kotia ba comédien car nyonso koto tia ba comédien ngo ya ba nyonso ba leka na TV c'est pas bon moi lelo on appelle ça tom moi ba baby si cop na bino na baby si bino cop ninga cop na journalisme cop pour les bolinga moi si moi boza la mutu boza la mutu mo habenga bino so ezate cop bébé moni vie normalement na le bakiat mon bali fa quitter chez ndage zo momi oko sape be fort lelo ba bolinga on ba Frank Stema ina so bi Frank Stema ya Congo France et azaki na Congo France lelo comme en Afrique Info azaka na moi sina na poto mais Tom Souka ba vie on a petit on est dans le système Mika la mec qui donne c'est la mec qui domine son comme Tom Souna Mikili a kobeta ba coloniser na bani suka a rompa ki na kopa a bali mo snegi chassa a o mona mobali ye wana mais tant milati ba papi mboma ai bena moi si mona poto esimbita e bana na e bali ba wana c'était so milati lamba wana kara ya ninyo comme noni ya ki gigolo et ça bien té ki bo montote tout le monde presque tout le monde chiter na biso na émission concert mon système ba bi de confiance o ba star ya Congo ba osala peut-être mingi biso comportement o lelo ba tom so ba do moment on a posa pour internet ya vérité pour les ba traiter na bon fonction to bimisa nyonso on comprend maman peut-être ba sera télévision tom so mambo to vendre ba peut-être so tenter to lobelango et ça nini tetozongana ngasko lona ngina yeba pourquoi ezaka ka mibali basi mba osala bango bongo na condamné moi si na condamné comme si non na mingi eza côté ba mibali mais pourquoi ezaka ba osaka basi a poto bongo c'est que basi a poto bongo ba tsaka pe mibali à l'aise te bien deni bino siko bolingi nini mais si na betaka bali na fa betaka loka Maradona botika na maloba nanga boko komisa nga ya bino bona na mutema te bino bona tana bino ende ko na Cédric Muna yanga lo baskoni moi ko ba comportement o ya babi de confiance so ko sali pe na ba analyse bien lelo ba te belé aux journalistes faut bona de l'information lelo ba te belé ba kizake so musique betaka na poto pour na politique mais non ezaka pour na politique te on comprend maman et ka pour la politique et musique beta na poto ba bi de confiance ba musicien quand les aki tombe sous musicien okena ba orchestre non na poto mais okene ko tombe sous yemo comme dans la place rola ya bien aux assuré que ngana ola tombe sous hôtel boina sarcelle on comprend ton appareil 13 ko taba chinois on comprend ton Auvergne na province ba vina so ba comment kuna ba place on so pesa ba adresse Auvergne on est province mo boza c'est information makasi oyebi munda na mo logo ye azo gagner yo lo ba aka wanda ona ngai mais masolo azobeta ko contrer masolo mo lo côté avant ta contre faux tika lo bébélé bata poto bata la biso Auvergne na tanga na province na France Clermont-Ferrand bat et bien de you za no yé maman si sako na c'est une entreprise kuna Oridezo commercial na kati Clermont donc il y avait un sous blanquer Oridezo donc na yebi pena na yeba cha so moi ça bengi ya okima ne ko yebi la ba veni là da yebi okima na yo pesa malo na za na posa mo sa benga ngate ngana pena mobali noko partout
non copine au sang ça bo sende pena de momi pena ate pena makambu na e ate yango pena bo yo na kasa ko ndeto so tokana moyo ovanda aya tika ko prenez de la peine c'est les fonds qui manquent les moins na beta libanga na beta de libanga yo ko kusundule ma de yo za makambu ebele so kona ba famille chrétienne na une église catholique déjà moi na mukina yemba na chorale ma beta na bita que na respecter ba notes na checker lo mo pese lengi père na biso Ricky ACP là eza nini ba miseta ba ko mongwa na poto zaki muna ebiliso na beta bien et de se rencontrer parce que misi bando comme na poto misi comme na poto aita bon ngata mususu leader tel na bona otanga kombo na la tamsu ana cercel et ba misi bana pas la laté ce que ba sera na ba mère na biso ba sera na so ba no pesa mongo chance ba te bele ba bebisa ba mama na ba no pesa ba mongo na mongo ba sera so ba tabu fat ba mère malu ba kenda ba se ba maman lolo wana c'est comme ça nani maman nani malolo Loris la congolaise bache ba delino nema ba se bele ba zizel zinda bache la na bango so bilo ni ba bilo ba congolais ba sala ba mise ba sala bango oroyana moi na mise na ndaku na yo eh kolala wana moi si super na sala ba mère musu na sentiment ta musu abimaka na kwa na kina na nani na musicien na yo la tina ndaku mais moi ça na bimaka na tonga kinda luka mbongo elo ni ça masko na sima na ye kudia ntutu kudia na maki moi na mère wana musicien comme bimana ye cousine ya mère wana misako mo bimanaye lelo oyo ba botisa bate bele ba jara bongo yangwana musique mo ebeta na poto ezate yo kaza mibale bele ba sili parce que banoko mona nzero bimete baloba poto msinga no pesa mise mo mbongo mais mise na so na poto afasa momi nanga moyo lobezate oyo papa mise baza ba star moyo lobezate abika ba kotela ekaka yangwana wana mitema yo mote que politique ngo changer. Tu serais dans une moussala bambo fungwa. C'est que dans une moussala bien du pouvoir. Parce moussala voilà ba combattre bango ba sing c'est les faits. Ba singité kasma on fungwa ba te héritier watana bezazo fungola dans Afrique du Sud. So yebiti na PC formation. Yo mono lobe bele héritier watana ba fungola. Après wana est-ce que toi là yana le vrai émission ce que faut bango siko tant obi fungwa ma. Nanga na PC information héritier watana ba fungola en Afrique du Sud, à part Afrique du Sud France. Ils ont honneur ni ya Congo. Eza ba mon hérité ato beta lisula ba bi de confiance o ekoko modifier ba comportement ba ninga. Et que to beta na mboko. Patona ba ndeko, tona ba leki kuna. Lelo o sotali bien. Abanda bakata musique na poto tito comme né o toza na ba grand cadre na so ba série wana ba série ba beaucoup ba na ba 2004 wana ba masa musunga na ba kenda ba poto na mwana ya kenda kuna paka nchika chikarate so masa so ba njia koti mamba forme ngana ba vie bele ba zana distraction na musique na so tanga musique na poto zenith c'est beta tom so ki ngandi bwe ba ya ba tozo iba vol les aguerres au saranté na ba boutique ba un peu ba détournement au saranté ba tozo luka ba yo kate ba iba na banka ba détourner za na ngoka. Et on est au côté de de confiance. Moi lelo vola lelo ezande moto mukila kana lelo ezande moto kala bat bando détourner kala basera ba vena so mona otanga komote ya njili bomba zaki ke ba ke tika biloko na ba boîte aux lettres batu moni ba biloko za na ko tika kambo yo expliquer ko lo yo vanda ka pe na poto batambola na batu na journaliste batamba tournevis so ayo na coach o la coach boîte na nini na lettre na boîte na fungula abisinyo so ya coach na ni ba ke pe ba bilamba parce que lelo mbongo ko ta subonte carte bleue ata muta cohésion so zo ke coach sa ba kangi yoti en tout cas milana mai toki penza pangsa mamu toki po fait comportement en tout cas bravo batika biloko na robot tsara ba petcha mike ba bana ba 15 ba zo ba pas ba mission na biso ba sa potango bango mo balinga bango abi bana mike kudi eza bota 15 na poto o yebi on est comme diffamation mon normalement na journalisme yoga pardon ton sola on beta les sola tango tanga ba venir à poto banini o pesa éclaircissement va venir pesa pas éclaircissement ya mutu mo so iba bota poto mission mo bota mo na 15 merci pour la question na wana moi normalement dans la télévision droit et déontologie éthique et journalisme et boy diffamation ya mutu surtout vie privée sauf quoi internet c'est ba dormo exposer mo so ba fundi na l'état na vie pandé donc ça prison mais o yebi baza na journaliste. Voilà, puis to comprendre ko chiter na biso balé ba kemela ba diamba pour na ba vie na biso ba musicien. On comprend. So ba parents na bango to mama combattre bimi mamba politique. Ba bimi. Donc moi mutu mwana kanda moko donc oh. Voilà, so ba bimi ke mutu mo fo to le misa muke. Yaka na kanda. Voilà, to comprendre ko chiter na biso. Et le kola bana poto ba bi système. Moi na boudin. Mwana boudin to ye aina tige na bano ba vina nganji bo bina s'intéresse na bano to so ba boudin mwana boudin so biseke boudin za compétent musu na yo c'est 10 euros
tige mon bobi te zo 5 euros katina katikati suka suka autenga misaka mbili do confiance ezate confiance ezate ba obengisa au moins te confiance ezana ngoka yudo appuyer ngoto ndeni ngana soko nazo posa na oni babengisa na bango babengisa na bango so mibali yango te babengisa bango te point oh ça ba vie na soki bolingo eza misi bolingo na ngona frontière te babengisa bango bakomi pe basali pe lokola José de Londres lokola Mike eza biloko applaudir te to na basalité de Londres ya cop bosunga bengisa na mbona lo bakato obandela ngo kaka bosunga kene na mbongo na ngamo akele na zongza no 9 choses na la mbongo te mamno loba yo kana loba no 20 choses 9 millions 9 millions wa na compagnie en sali so mutu moko abeta sonete 2 minutes akenda bani 2 minutes akenda poto na mbongo mwasi 2 minutes akenda poto na mbongo mwasi te 2 minutes akenda poto na mbongo ngola ba uti ngola Christophe c'est comme on était 2 minutes akenda poto na ndinga kata kata mais mutu misango abeta pe lisolo ko 2 minutes akenda poto na ndinga pompe na mbongo mwasi tout comme 2 minutes oh na bien yo omonisko muna voilà to comme penda presque oja aussi la maîtrise lisolo ba beta ki comme sur un restaurant moko na yeno na plateau vraiment ta yo moko voilà penda to comme presque beta ki na malewa aye na ngwa en tout cas to comme penda presque na sous émission moi liloba et moi conseil moi liloba moi libanga na moi numéro discours nyonso na lingana za na thèse d'antithèse en tout cas vraiment na zongeli ko bandeko na biso basi wana pe bazo sala ba makambo bandeko na biso nyonso wana ko linga ko sunga mobali ya ngo mabete mais faut otala rappeler comportement mutongo moni mutu monto nso bolinga na ye ozaka tomsa kana bitidi ka po ye faso rakaka fo senga kayo fo senga ngana bi Freddy Akimbe na Freddy Akimbe za na moi signé Kovo Akimbe za na poto mais ça rappelle un mot moi appelle grand pote atindeli pe mère kuna tasko transfert à western na uti kinde ke kuna déjà passé donc en tout cas pas bilo ngabeza la rien bo so la pena moi mobali et moi peso baboule na kota tam subula bo ba mibala na moi moko na fana lia faut provision nda una futa ndeni ayo za na kini koza na copite o le kana ba TV bozo ba salaire te au sala théâtre bo bilambo zo zo on comprend yango confesse moi na boudin to pese 80 000 euros suka suka tenga msenega mbeli moi libanga bon appétit Cédric Munambo Tebele un confrère na ngai na bige ezaki pena makambo Daniel Tsafanga bundana nanyo na ki na David Mukeba donc ça na makambo na kemba si ma père oya na argument na pour ko les apena pasi na ngambo na pesi mbote na venanga Hervé Malenga papa français père na Donald Tsumbu motema maman Lycienne maman na Legri na Elohim maman abora mutu monga pena pesa na mobora maman Milinzemba motema tous pepele ya mbetelo oyebi ngate mezo mikotsa na makasi pona okyo mère zo sola bien Maman Milinzemba mbote siko zali vraiment en tout cas bana banda kopono bango 500 bango Maman Milinzemba motema tous pepele ya mbetelo non enviate na mviaki code du morobo ya Maman Milinzemba motema tous pepele ya mbetelo donc tous pepele ya mbetelo père na biso donc yo mo monitaille ça elle na kazaka senga na libanga lelo omela ko senga moni na kimi na sabino ke biso mama kulanda mama momite mère azame na tenko mama na bi tous pepele ya mbetelo ba cop bino ni ba oboma pena cop muna ogolo ba moi lo basuka moi conseil ouais na kopesa moi conseil dans le barara so tali bien ba to ba loba mingi ba mba luka moni ko côté là ko sala boy po ba sapoto ba tie minka po aye ba koto elo ezala rabia po ba ye belé bo ya mine belé te kuna bo kuta kizaka eza ngelo te bo no kuta pele kata sala boye mo so mama zata ya mbile mo boy po ye bango biso ne makambo biso nga moi sapoto ya ayate merde azaka na parler biso za so vérité po ba misus ba batela ngo fa lo ba boy va sala boy pa biso yo tika lo ba mingi po aluka ya poto biso luka te pour za ba Maman Milinzemba motema tous pepela mbetolo mama tala mwana nga muna pespo kela ta mwana kotana miliki otali koto mona malolo ri otala malolo lo risque de congolia mama tali koto o mona boss na nga joli di pumba biso za bien po site na biso Congo France ba ningo bomba biso très kitoko to kakete mo sa poto mo sa boy eza na kin na bali ya boy na salle to mona France te ba sala ngo to hebi kopo bien biso sala ngona bolte na ndo côté la ba sa poto na sala biso ba sali mabe to koloba so ba sali ba garçon ba sali mabe donc na pesi na ba sa poto na ba sali na ba sa poto na ba ndeko na biso ba sala théâtre ba sala ba musicien ba ibara ko se comporter ba comportement to kin nango comme so mo sa lingio soki abengisa ko na mbongo na ye atam ningo kota bo bandinga o giron ningo zanango ezala te ne tout le monde ma internet bo ande mabe Christian Mukenda peso moto zaki na sima vimana o tala ndenge jezo kendivima esenga rande bo mastanga Moïse Katumba vima bato dans balanda rabiso merci vraiment na Congo France merci pe na bino Congo millennium na ngabelo mo na Congo millennium en tout cas si tu es au talama
si tu es là, papa Ricky Dibenz. Bonne chance si tu es là. Mais là, tu es là, tu es là. Au moins, il est là, tu es là, mais métaphore en français, de l'eau, tu es envié, c'est pour te rendre un gilois. Ngana njuna na mona ba bato so na poto na njili na ke bata msu tom so mo pe 10 mais bana wesa kilibi wesa kilibi okitso kimi obanga interaction ma yezo ngone infection voilà te comprendre na suka émission merci à toi mon papa Ricky Dibenz motema ya maman Jolie Dibenz mère d'Abstrocadero Adela Lemba maître du 15 Lutadila à Bourama na France vient na moko à Bourama na France pena yo amunanga a wade na bigina ya sepela José Kassese Bambote Belé Bella de London Jitima Seu Belange Mujinga vient na moko José de London Charlie Malula balobi bo bongisa makambu ya foyer bana bazawana eza Sony lobi bo vanda kaka po bana bazali donc o asipene émission numéro eza munobe ko bakisa mamu Paola Chengel vraiment motema Floris a mouvement na kati ya Londres bango nde makamu microphone bwaka bango po biso bata Congo France tozana bato au moins beaucoup type Western 1000 donc poto surtout comme maître Dikesi Lutadi la balobi maître Dikesi Lutadi la Jacques Maelanda Bionos Bolingara Natama la l'aise mon papa chéri MC Mingie di Tsunga la Tsunga mère d'Astrocadero Bella de London Jitima Seu balobi bango pena baza awa babi Sambino ngamobulu maître Dikesi Lutadi la Maître Dikesi Lutadi la bambote blanqué oridezo donc okobwaka no batu mais en entreprise n'Angola en entreprise na Kinshasa en entreprise na Paris na Clermont donc na Auvergne donc directeur blanqué oridezo papa Ricky Dibenz bambote belé babi 1000 muke bopesanga pe nani directeur nani le omona ki sensu mikolo ya 4000 dans zo sakula nanu donc grâce à nanga directeur blanqué oridezo donc nazo sakula nazo le omona ya 4000 mwa 1000 bazala kaka Paola Schengen balobi babi opesanga 1000 ngape nata mal à l'aise ngape nata malaise ngazo pe 1000 wana po babi ata 1000 bazala sute Paola Schengen ngape na ozira 1000 wana bye bye numéro zana to benga ne sabe